Avant la polémique wapi. Avant baïbanga. Attaque il y a un période de quoi. Si kasi yo attaquer nga pour na yesu pechangati. Est-ce que nga faut répondre? Toi tu m'attaques parce que tu sais que moi je suis la seule. Quand toi tu n'es rien devant moi, je viendrai jamais. Jamais. Il y a un truc de l'ongolo tête. Toi tête l'ongolo nga et l'ongolo nga tête l'ongolo nga mutu tête bota mutu. Pas l'ongolo mutu. Ça pose pas les mines et magambe comme belé. Ah et comment le gars comme belé bon. Té, na ko le matériel à Lyon. Moi je suis né le 5 août. Le 5 août. God. En fait, j'ai vraiment suivi avec attention l'interview de Mayaya, ma grande sœur ici sur le Pechanga Blackline. Mais elle a totalement raison. Hein. Généralement, ceux qui vous attaquent, ils vous attaquent parce qu'en fait, vous êtes quelque chose, vous êtes quelqu'un. Si vous n'étiez rien, ils n'allaient pas vous attaquer. Du coup, pour toi qu'on attaque, bah, tu n'as pas besoin de contre-attaquer parce que, à moins que ces gens soient importants pour toi, s'ils ne sont pas importants, pourquoi tu vas contre-attaquer? Mais sur le Pechanga, mais wow! En fait, chacune de tes interviews apporte quelque chose de plus. Ça veut dire que si quelqu'un fait une interview pour ne rien apporter de plus, pour abrutir les gens, ça ne sert à rien, en fait. Non, mais c'est fort. Donc, vraiment, bino so bataka bino. Na ba biso so bataka parce que en fait tout ça ba toi malonga parce que surtout ba toi malonga c'est pas bataki té. Si muta ko sa théâtre na e pour boire que la mutu mboa qui là. Toi ça la boire, c'est que vraiment à calculer à mutuango alors que mutuango peut-être à calculer à rien était. C'est ça. Non mais Blackline. Son a lobby on a lobby les sauces. Je préfère m'arrêter seulement ici. Pardon. Je préfère m'arrêter ici. Pour certains écervelés ne vont pas comprendre ce que je dis. Ils vont peut-être détourner. Donc vraiment, je préfère m'arrêter ici. Waouh. Eh oui. Eh oui. Donc quand on t'attaque, c'est avec raison. Bah, t'as pas besoin de contre-attaquer. Hein. Canalise ton énergie sur quelque chose de plus important. Et this is life. Et Bélé, on va commander. Ah, Seigneur Jésus. Oh là là. Eh ben. Bah, présent, bah, tout le monde va passer à bateau. Si quoi, bah, présent, bah, tout le monde et après, bah, futur, il y a bateau. Cette vie, elle est compliquée. Hein. Il faut savoir quitter la table quand le respect n'est pas servi. Mobutu, ici Pechanga au solo li Kemal. Hein, au solo li penza balobi gachbi na bisibino ayoko fongola nga mémoire na likambo yo. Je me suis dit oh donc bato nyonso to ba na minute na yo lo bakutu pona irsilté na minute na yo lo babwe pona na la yeme la poutine de l'écriture notre maman Belinda Kandi la patrona hein na bisibino babi sobo moni bato balande la kavi ya mutu à la loupe à la une bazo ko lande la bazo ko luka ba yeba asala ke loko boy tika to biso peto sango ata na forme ya ko tuka to na forme soki ya nini biso peto sala ngo donc c'est parce que batia koka ndeka balo bambaka toujours manga babambaka libanga toujours na manga o eza côté là so manga neza hotelo mama ezo ko tirer attention à mutu omona mutu azo leka be et tirer attention na e mutu aleka be et tirer attention mutu tinja sa nini azwa libanga sa nini abamba po epa sa vraiment ngawana. Donc la grande famille de E52 la mignonne officielle film na biso eza déjà on a l'objet de la 3e épisode. Hâtez-vous, alors regardez le film. Toi, takuna te biso. To talaka lokwa moto epela. To zawana, notre maman, ye azarawana, pour nous servir
population pour nous servir bananaye une vraie mère une vraie maman azalaka toujours na souci ete bana to mwana na ye azala bolamu oui na okinze momo bo salinga bien balobi le maman qui se battent pour leurs enfants ata ye moko azane loka kolia te mais akoma kolokwa une lionne même sous la pluie cette maman là sort pour aller chercher pour ses enfants ba genre ba maman loka ba belle vie quand dit la patronne avant d'azoko réfléchir après filmer oyo nini na koko pesa pona bana na ngai bazala malamu. Abonnez-vous massivement ici chez B52 la mignonne officielle, aimez, commentez, partagez ce lien, ça nous fera énormément du plaisir. Je vous aime beaucoup ma grande famille. Quant à moi votre humble servante na moneka eloko na bi pardon na beto quant à moi 2 minutes à pamba pour ça la biso moi bogar et ça la biso moi bogis bon pema. Je mi mama vungu. Mwana mama famille bota, famille loise à tanga. Merci à toi Esther MM. Un grand merci à tous les famillois et à toutes les familloises. Je vous aime beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Bisous. Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, on a l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko mtalisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension mama B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante ba fanatique ya Bellard Production ba fanatique ya famille Bota ba comment ko organiser chaque année pour ko award o pour ko honorer ba artiste o ba sepelisi bango po ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu ba complainer ki batu ba discuter ki même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa ba détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 o kozwa ba détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer OK soko olingi o contribuer na événement oyo ezo salama bientôt awawa en tout cas oza bienvenue numéro ezali wana ba détail nyonso eza na kati contacter biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo ba détail nyonso oli na éviter vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba formol. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non,
tika to kanisi na peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula baveni na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko lingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na banyeli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne botika la bébé oh la kina sala mignonne bongoli yango 0 lobezala kina 10 yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chaussée kaka mpona ba voiture te